Nous sommes GoLocation. Nous prenons votre talon de bagage au pied de l'avion et nous vous déposons tout de suite où vous voulez, dans les meilleures conditions possibles, pour vous donner plus de temps et de liberté. Vous avez le choix entre partager un van à partir de 25 $ par personne et une berline privée à partir de 50 $. Ce n'est pas tout, nous vous offrons des prix plus avantageux après votre première consommation de nos services partant de l'aéroport. Notre gamme très variée de véhicules vous accompagne dans tous vos événements pour un meilleur séjour à des prix hors concurrence et ce, 7 jours sur 7. Puis, nous vous faisons suivre vos bagages chez vous rapidement et en toute sécurité par un personnel professionnel et très qualifié. Pour plus d'infos, Europe, Amérique, Congo ou golocationrdc@gmail.com. GoLocation, nous sommes au Flat Hotel Lontu en face de ShopRite. Avant, quand je prenais mon vol, j'organisais tout seul. Quand je voyageais, que ce soit en business ou en économie, arrivé à l'aéroport, je rencontrais de tracas. 45 minutes à cause de tracas de bagagistes, ainsi de suite. Et depuis que j'ai connu le service de GoLocation, je peux vous rassurer que le 45 minutes de tracas que je trouve à l'aéroport n'existe plus. Il y a moins de 30 minutes, bagage nana. Là, plein de bateau, il fallait pas bête. On a samedi, à 17h, 17h30. On a tegui ba plan, on a cliqué j'aime. GoLocation, louez-moi. Votre besoin, notre réponse. Mbote bena balandi émission na biso toyoka bango émission o ene part na idéologie émission ko corriger be émission ndenge na ndenge na mboka o en tout cas na pesi bino merci balandi émission o merci na fidélité pe na confiance o pesa biso bo continuer toujours ko landi émission o vous allez toujours ko senga ba fan ko senga toujours na nga humble servante na bino Nancy Basele to memela bino ka ba artiste na bino net lelo to bito kolobela Irsil Pechanga Black Light, ou bien ce bolela au bolingara, le autoroyer va te découvrir. Biloro nino ba pratique Irsil Pechanga ba lingara pas artiste na bango, nino ba boya kanino ba sepela en tout cas lelo, toujours le beaucoup plus Irsil Pechanga. En tout cas to tambu sa micro na biso to message ko tambu sa micro na biso, to conseil ko tambu sa micro na biso pendant ko sola ba fanatique nyonso Irsil Pechanga. Ba o ba lingara été ba menken pe ko pesa conseil, secret musique c'est la rare bongo. Et ça tout ça là tout ça là que fanatique na artiste bas à la contact pour ça moi pas si fanatique musu pas kuta na artiste na sola na et ça moi passe ya ngo biso to ya ko sunga peuple to so base faciliter ko sola kana ba artiste na bango le quoi le to so bela Irsil Pechanga to tam sa micro na biso to kuta ba fanatique nyonso Irsil Pechanga na ba o balele na ba balela ka été to sola ngone to sola makamba Irsil Pechanga na bango merci. Bonjour. Bonjour. Oui, qu'on s'est présenté, balandi bata la obaeba. Nga comme on a Chourasiana. Chourasiana le autre zobela Irsil Pechanga. Est-ce que Irsil Pechanga? Nebi Irsil Pechanga, artiste et comédienne. Ouais, Irsil Pechanga et le roni Chourasiana au CPA non pas Irsil Pechanga. C'est un comportement nae. Comportement est nini? Ah, ça la bien, ça la rappelle, ya solo la rappelle bien, de la mona kemi ça la bien par rapport à ba artiste na misusu ne ba ça la ba rancunier, va na mona kina makambo ana te. Ce qui le babi au thé à Pechanga, au thé Irsil Pechanga au thé à ini. Ce côté no thé kaka kolisa musala nae, musala ni abakisa ngo plus mayele bakisa malisu par rapport ndenge zali akobaka na caractère mo ya malamu o ya zala na onde na moni la keza aka ya malamu. Rôle ni nango Pechanga jouer quand soka jouer rôle va penza Chourasiana au santa bena au milieu d'artiste et comédien. Et mi na ngaka za mo sa libale ndenge se comporta na émission ba théâtre ni ba pesa kimi ya mo sa libale vraiment na mona ngo ça kitoko makasi a se comportera bien. Pièce nini o asala o e markayo ata na nzonzing ata na groupe Simba pièce o asala penza markayo o linga penza pièce wana et pièce ni. Ah, msuda na bose mais na mingi na tala ratala ka ba théâtre mo belé déjà. Na wa auto passer pièce mo dernier l'équipe wazala pe mo sa libala boy. Zala pe bien. Azala mo se lombe. Titre évité. Titre ndé na évité. Et bon Irsil Pechanga un groupe ya Simba groupe Elombe so lelo azui décision ya koki ko sala groupe ote ya ini natika kana groupe Simba ou ça sala groupe
te no linga zaka na groupe ana akolisaka mayele pe lombe po nini on po azape capable ou même pe na musala okipe lombe ta linga yebana te na faveur lombe mais bato musu pe azalaka ki na groupe moko mpe succès ya koki na ye abi koki na pa okipe ko samba na ya longwe na ye patika sali mutakokala mokila za te bakolisaka mayele plus mayele kola te ko bakisa makaka koka te mutu na mokila ko kazala te menga linka mayele kola zane ka pe lomba wala ne kolongwa te pona nga exipe chang kolongwa te papa mama zala place uzala wana mais kolisa sko mayele no kaka zala on ça bien ko wala no précété elo ezana on te mais on aura da moto leki kutu bate belé basala ba groupe théâtre yo za kuna groupe théâtre étant que fanatique a péchant un peu c'est lobé no molo moko ko sepe péchant na linga ro mingi pona nga na fanatique no numéro 00 na krako makasi pona nga kolongwa te zala kana groupe Simba zala ka wana kolisa ka ba mayele ko wala no kolongwa te belé basala ba groupe ba vansa na bango kutu te belo leki bango basala ba groupe pona nga zala ka wana kolisa sumayele na lelo makasi xil péchant fanatique no numéro 00. OK, merci Bambote na bato ba Holanda yo. Bambote na bato ba Holanda nga Titi Makuka, Flet Mujara, papa na nga moko mwalim na lela fort père spirituel na linga mingi shurasia na yo plamedi na lela makasi famille sia na famille meka linga bino makasi talaka shurasia na lela bino makasi ya dega Flet Mujara, un gros bisou place aux arts. OK, merci. Toujours continuer toujours dans micro na biso Achille Valaka babiso ki to beta boye la grâce na quoi mon papa Mazé Basel la partie à Paris na pesio mbote Chris Domingo nazo continuer Chris Domingo mo konzara moi na Angola solo moi na Londres solo mo konzaba na Angola nyonso motema merveille masombo na reine na pesi bino mbote papa na Chloé Domingo na pesi no mbote belé toujours continuer toujours na micro na biso toujours sola toujours continuer concernant kaka artiste na biso Irsil Péchanga. En tout cas, site Oyo, la voix du peuple, rien à dire quoi. Si tu veux corriger ma site, nyonso, be mission boezalate, mission de fanatique na artère na e à contact quoi. Ezalate, tu dois continuer toujours dans micro na biso. Quand on a FC Bino, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. En tout cas, chaîne Oyo et c'est ça représente le monde entier. Et c'est ça mon entier émission sur se retrouvera toi émission mora terre émission et ça va tout candidater mais émission et c'est ça peuple en tout cas merci mi na boss na ngai Vincent na maman en tout cas ils allaient rater ils allaient awa dans la voix du peuple. Bonjour maman. Bonjour. Oui, qu'on s'est présenté ba Holanda yo. Oui. Comment on a Eva Mukenzi. Eva Mukendi, oza na mission biso toyoka bango tozolo bela Irsil Péchanga. Est-ce que bi artiste comédien moro Irsil Péchanga? Oui, na bien. Et le renyinyo après ça ka pas Irsil Péchanga. Bon, na sepela neka makasi na sepela na façon na façon zalaka bon na sepela nga joie. Ndenga joueur et le renyinyo siko sepela na ngote et pas Péchanga malgré ça mutolingara et le renyinyo sepela ça rote o ko pesa conseil. Bon. Irsil Péchanga bon pona nga na mona na mabete nini te do nyonso pona na mona nga bien rôle nini sepela na ngoso Irsil Péchanga jouer rôle na mzo se retrouver ka rôle nini sepela ça pas Péchanga bon nga na jouer rôle ya maman ya maman za la maman na ndaku na bana les rôles na sepela pina za jouer ngwa Irsil Péchanga bato baloba n'importe quoi mingi na kombo na ye misu baba Irsil Péchanga za mobulu Irsil Péchanga za la boy est-ce que juger nini est-ce que ma population de bapo na Péchanga yo za d'accord non ah bon nga wana tala ngate wana nga ne donte mais nga na linga ke kaka Irsil Péchanga za na groupe Elombe ana groupe Elombe est-ce que choix ou asala ko za na groupe Simba na azala na nyine moko saba sikisa sala azala na groupe Simba ou soit azala na asala groupe na moko côté ni place wana atika ka na Simba ou soit asala groupe na bon ko sala groupe na pesa mabete mais nga na préféra mingi azala na groupe Simba pour na groupe Simba donc kuna éducation peneza ya makasi et pas papa Elombe penza c'est pela pena Irsil Péchanga zara wana. OK, merci maman Bambote na batu nao bon na pesa mbote na nga mingi na bébé na Elohim mon mari mon bébé chouchou Sami Kamba na pesa bambote belé na pesa mbote na camarade na Sandra maman na Sariana na pesa mbote belé. OK, merci beaucoup de compter toujours dans micro na biso en tout cas o ba fantika Péchanga ba loba etali karabango o ba fantika Péchanga ba etali karabango on doit se profiter un peu ça peut merci na son aboy que dans ça mabe Chris Domingo na reine mo konzaba na Luanda nyonso motema merveille masombo papa na Chloé Domingo ba gros bisous na reine ska bozali toujours continuer toujours na micro na biso
Oui, tu continuer toujours dans le micro, tu continuer toujours dans le micro, baza tellement ebelé et fanatique à péchant ba tellement ebelé bazo konzo ko bela fanatique na bango yaya baza tellement bebo comprendre péchant aza na fanatique qui a dansé. Bonjour yaya. Bonjour Yaya le lot zo bela irsi péchant est-ce que bi ici péchant na bien c'est le sombre bébé donc na bi ko na kakola été et le roni non c'est pas non pas ici péchant et le non c'est pas na donc tala mamni non c'est ça là donc il est kaka bien yango et le na habité pour na kakola aba msusu de romoni m ça là mamne bien de baron télé likunya donc ala ndaba tuté biloba lo bapela ndate donc on sait on peut c'est yango wana et le pièce ni déjà ça là oyotala donc na tala pièce belé mais donc il est belé ya kakola ku tezate olingasko a jouer rôle ni ou c'est personne peut jouer rôle ni linga jouer bon rôle on a linga na a jouer aba rôle mo be donc ya moi ça libala to ya bon ata moi ça libala pour moi ça libala au pesa baninga conseil de baninga musu baza na ba ko ilora au pesa ba conseil il faut jouer ba rôle na penza. OK moi conseil un artiste non ici péchant na rôle ba donc il faut zalara bonne ozala ya ba mususu ba ochile likunya pour ochika misalo sala mais pour ngai na ko préférer il faut ça la ilo sala qui est na otisuka nzambe monde ebike apesa ki odona il faut ça là la vie na il faut continuer non. OK bambote na bato na pesi bambote na banle fa quoi ba base na ngamo ya yolo na pesi bangopenda banle fa quoi mbote na pesi ya mabe kodiba na yolo na pesi playboy ba G1 base à Gainer fait na Prosper na ba Joël maman passe donc bato nyonso pesi bino nyonso mbote na Jibling. OK merci beaucoup merci toza ko continuer toujours na micro na biso toza ko continuer toujours na micro na biso famille basele Giovanni basele DJ 15 basele on a continuer toujours na micro na biso famille Ambari mobimba Hervé Ambari motema igetch enyo ba gros bisous na toza continuer toujours na micro na biso ya ka péchant tellement ba fan l'équipe toza continuer ko bela artiste na bango ba kraka. Bonjour yaya. Bonjour. Boni bien on se présenter comme on Jérémy. Jérémy, est-ce que tu es artiste et comédien moro ici péchant? Bien makasi, bien très bien. Et là on est se pénonge pas ici péchant. C'est pas mimi ndene retourner kito makasi. Et là on est déjà ça là oyotala. Anta le belé locataire ko lo pangu. Donc ya mo belé. Na locataire ko lo pangu tiraka les soni oyé asala ka pesaka. Bon, les sons on a tiraka exact que pour asala qui rôle moi ya kindumba. Ya kindumba. Donc ninge baza ba maladie ba on a na suka ngama pe tirang et pesa ngama moi le somo ya bien na yeba kindumeza mabe à l'avenir soto ko na ba koza fidèle na mosi na ngai. Oui c'est ça roni na ngolinga ici pesa nga jouer ngami mina nga ndera jouer rôle ya kinduma pesa mo conseil moi bien et pas ba fille oyo balinga viwana pour batika. OK merci ceux qui le ma pièce nyoso tala olinga mingi a jouer rôle nani ya mama ya jeune to ya ndenge olinga jouer ai ninga mingi a jouer rôle ya jeune mais jeune sœur le roi na Ursule contre péchant en tout cas nous landa benir si les monani bambote na bato ba landa mbote na pesi mbote na na ban lifa quoi na Jonathan Tichik machallah diabo masanga Jérémy dans la famille nanga mobimba na papa Georges maman chouchou na mudango na bango nyonso na Ursule mo pe na pesi mbote mo makasi. OK merci beaucoup merci vraiment. Tozo continuer ici dans la fanatique ya niveau nyonso na fanatique abana ya mikolo ba papa ya ba mama donc ici péchant na fanatique batala ke pas mutu ya mesure nyonso ezate ke oka ba papa batala ke ba mama batala re o ba ya na ba batala re. En tout cas bonjour yaya. Bonjour. T'as nos caméra oyebi ici péchant Naebi Azan artiste et comédien Azan théâtre. Ouais ça la théâtre to la théâtre na nyonso on sa salaka. Et là on y est pesa ko pas na le se sepsanga pa na po ayebi la ta yebi ko tourner sepela na effort na linga ai makasi aumi. Et théâtre ni de jotala. Théâtre ni on atala o basala na o tantine bisa ucholo bana basala na ye na sepela na on alanda ka on. Bon tala caméra o lo bana ici péchant en tant que linga ki mi conseil au pesa. Mais na nya biseka bwe aumi na msala na tika ngote
alanda otinga suka asala bien fort yo nasepela na ok apesa mbote na bato baotala o napesi mbote na noko na nga Mwalimu, noko na nga Sengo, napesi mbote na Kipwanza, napesi su mbote na Shura Siana, napesi mbote na Faida, napesi mbote na Dina, Ariane, boumela bisika nyonso bozali boumela napesi bango nyonso mbote. Ok, baumela esika bazala en tout cas biso kaka boye na la voix du peuple toza kaka boye tozo continuer toujours na micro na biso leo tozo belaka pechanga. En tout cas merci na balandi émission o bozo benga teme belé na 5 minutes. Merci vraiment na Mazé Basele mon papa chéri Achille Valaka Chris Domingo ba gros bisous na tozo continuer toujours na micro na biso osola pour na pechanga. Tozo continuer toujours dans le micro na biso en tout cas ici pechanga ba fanatique basé à génération nyonso ba ndenge nyonso ba sorte nyonso tozo continuer toujours na rapide bino chaque fois émission to sala ngo tepo to sepelisa kaka misu to sepelisa mamuna ko non to so émission opona ko aider mingi ba artiste na biso ba ebaka ba mama baba sala ka ba bolingo yo ba fanatique na baba za nango ba mabe na bango po amsu ba sala rezamza malamu mingi te biso za te pona ko expliquer baba mabe na bango il y a beaucoup plus ba fanatique na bango nde bazwara temps ko expliquer baba mabe na bango dernièrement to sala ki ya sila to sali ya irti wa ta to za o irti pechanga en tout cas to zo ki ba appel merci na bien so dans émission oyo en tout cas moi vous avez branché et intéressé à penza bino merci na bino nyonso en tout cas Hervé Ambari na zo ki appel na yo merci pour na Rolando za Rolanda en tout cas merci na Mazé Basele mon papa na mona ki koli na le lion fort na CP Achille Valaka hein rien à dire quoi. Bonjour papa. Ouais bonjour. Le toyo Rolanda a obenga ki biso tozo bela Irsi Pechang est-ce que bi artiste mo Irsi Pechang ouais na ibela landa ba théâtre na fort et le roni nango oyo au CP non pas Irsi Pechang. Bon, c'est là, penza ndenga jouer à une expression moi bien sûr penza zo jouer donc on dirait mambozo les cas penza ya solo quoi. Et là on ni nango oyo oki ko juger que au CPLA nango tepa nae. Bon, et là na CPLA te ka pa nae pour la outi pe oyo ka ke a outi obota mais a boti mais sans mariage to ki te ka ici pechant a bali mais to ki ka boti. Ça la bien te bani bon baza ba star o ba sa fierita Congo mais et là ça passe bon na bango libala balingi obala te ba so ba boyi ba mabala ba bi ke ba mo ke ba star ba sala ta ko ba artiste Nigeria ke mabala contrat et ça là moi bien mais bango ki to ka libala te mais to ka otso bota isa penza bien te ça propre mais ba tout super banga la bango ko s'approcher la artiste wana a banga bo em susu za mo ba mo za mbonge belo to em so ko boa ki sa ye em so ko linga em si on ba raison ba za nango yango wana te mais avant ba ko mama o bazali ba ki na mibali te akala. Donc so ala kina mibali te akala ba mimola te bon eza âge bazo kende so balandika ke ki star ba suka ko ba mami kolo mais baza mabala te donc elo na piska conseil faut bala to ka ici pechanga bali ma bonnes na âge na nde ba sente bon eza soni to ki libala te mais azu moi là donc ya pe betwa moi na lisumu ouais ils ont engagé kaka ye moro mdazo ba 1000 couleurs ils ont engagé kaka ye moro mambazo loba 1000 couleurs pièce nini pechanga sala oyo tale sepelisa. Bon ils ont moins mingi ils ont payé moins mingi malgré ba bloc ils ont qui mais ils ont moins mingi et tout oya ye mo sala ici contre pechanga yango nde penza tilo na tala ba image na yo pe na les appels quoi o ta ba film libande tala ba wa ba Niger nde tala ba ulunde ba joua ka yango penza so tali yango zo senti pe que elo mo bien ici pechanga a évolué dans groupe Simba. Est-ce que le ici pechanga bi a ça la groupe naé a le groupe Simba est-ce que aux la compta est-ce que ça idée mo malamu a ça la groupe naé au lieu ça ka loger dans groupe Elombe. Bon yé a déjà professionnel à musala na ou mêler déjà ça peut déjà na batala na so ça les groupes azui soutien moi bien et ça na bien tout artiste mike ko ça ça ba groupe ba okanga bon oui so ça et ça na bien donc yo roté ya le groupe Simba. Bon la ibisete ka lo mais c'est sengi que ko lo ko sala groupe et Simba na po ya za déjà artiste munene ba mike ko ça ba groupe et Simba bon oui rôle ni na ngolinga ici pechanga jouer dans rôle kaka ya ki jeune fille mais est-ce que ba tie muta passer le rôle de jeune fille, on est total qui na ici contre pechanga
ouais lipasa nela mususu aki ko sambela sambela na et bon le so balobi au classé artiste comédien nyonso il aussi pechanga au tien rang ya banani. Bon dès tout ça ba musicien ba fali ba 5e génération ba kofi ba 4e génération ye penza bon wa pour ba macha ko ani za bango donc bon ba mi ba théâtre mo ya ba 4 ya ba 5e génération pour macha ko ba 4e génération ba mango bon ba za première bani donc ye penza az artiste mo ya 4e ya 5e génération vraiment. Bon comme conseil au copé sa pêchant. Bon conseil zaka que il faut babala to ga penza que ici la bali et ça la moi bien. Le conseil ça bon on continue comme ça na ebanini mais atika pe fier ba minene le gars trop tellement misa boire kae a ebani amona na boire ba tout trois mona penza que ça la fier mais azala penza humble banini et ça la moi bien. OK merci mais couleur bambote ba ba landa biso. Bon la pesi mbote na vie na ngata na États-Unis Hervé Ambari pesi mbote la papa le kilanga mazi aza na France François donc bana poto tout bana Angola dans les labino fort. OK merci weza ki wana makambo ba fan ba lobe wana etala bango moko etaka bango moko ne ba so na artiste na bango en tout cas on a peine profiter un peu ça sous merci na famille Basele Mobimba famille Ambari Hervé Ambari Nana Ambari Bibi Ambari Aminata Basele en tout cas gros bisous na Yosiko Zali Yasmidia Kese Soraya Kutu na pesi na Jordan Basele bambote na yo Deborah Basele maman le kabana na peso ba gros bisous Yosiko Zali Belor Bello papa na Gilit Bello papa na Raiston Bello ba gros Judith Basele moté Marigo bambote kuna dans bambote bien Judith Basele moi na poto solo hein le poso mort en tout cas rien à dire quoi Judith Basele yaya moto ba gros bisous na yo sans oublier na continuer les cambo en tout cas mutambongo amuninga na ote Chris Domingo moté ma merveille ma sombre pa na Chloé Domingo mokonzi ya bana Angola nyonso en tout cas musika na reine na pesi bino mbote moi na poto solo agenda poto tongo Chris Domingo ba gros bisous na to continuer toujours na micro na biso. Merci beaucoup na balandi na biso bolanda ki biso merci na balandi nyonso ya site na biso la voix du peuple site oyo et yana mayele belé oyo eza na intelligence na ndenga mukete oyo yana ba émission ya babuzoba te oyo yana ba émission ba polémique te yana ba émission moko epesa na sentiment ya rotala merci na biso bolanda ki biso en tout cas to continuer toujours ko sepelisa bino na émission oyo to bango to rembeli ba artiste nyonso oyo boyebi na monde nyonso to koyambela to so to lobelango to lobela bango en tout cas merci na famille Basele famille Ambari famille Kutu maman sanga 60 bokechu nasi la perle mona kenda poto na mbongo na ye Nomi Bikouk na peso bambote belé sans oublier Hervé Ambari Mazé Basele Chris Domingo moté ma merveille ma sombo papa na Chloé na peso bambote belé mon boss Vincent na peso bambote belé sans oublier Paro mon caméraman so bon na ba beauté bo ese kezara grâce na ye bambote belé bo conseiller toujours dans des émissions bo conseiller toujours dans des sites na biso la voix du peuple. La voix du peuple est la voix de Dieu. Donc, ton peuple est le banzamba nzimango quoi. En tout cas, Chourasiana, Betinanga ya kati. Donc, yo benako. Donc, après, nous allons rendre yo. Moussalo benem do tika nango. Ba gros business bien so beau conseil toujours qu'on a biso merci. Ce que mes yeux peuvent regarder et mes oreilles écouter n'est rien à comparer de ce que mon cœur peut éprouver. Zonga. Petit B, 27 Jules Bam, Bill Bash, Delors, Kadi. Et Salaki, Baka Prise, Kibo Mwasi Matanda, Amigo Lassi. Mwasi nyonso alingaka balinga ye alikame mokoso jena mokudile mwasi nyonso alingaka babondela ye zonga nalingaki yo Donakuna McDonald zonga nalingaki yo Papi Chitenge, Eric Ndambi
nayebi kenga moto na bandaki yo mona mulimbisanga place oyo oza nango na motema ekoka lisusu te na moto mosusu nalingaki yo Kevin Kayembe James zonga c'est toi mon désir plaisir Sandra Kapena Chilicia Kaneba Skola Mibanga Nathalie Kupa. Est-ce que motema ezali eloko bapesaka na moto nyonso? Est-ce que bolingo ezali santima oyo moto akoki koboya? Nalingaki yo zonga nalingaki yo Maurice Munga J-School Boninga Étoile du Berger Raga FM Boyoka Chamberlain Lava dernier de descendant Peace and love Bongo man check ça Allez Yendimbi Cerveau moteur à Masolango Visa Viatalo Bassi Mbouy ingénieur. Peu importe mes caprices, mais je sais toujours quand même de t'exprimer mon amour avec toi. Par la confiance et regard et par les silences qui traduit toute affection que je ressens pour toi. Francis Kankonde Nalingaki yo Didi Kambala Tapis rouge Zonga c'est toi mon désir, plaisir. Moni Production, Chris Production, Joka Kabengele. Est-ce que motema DJ Frank, ezali eloko DJ Malik, bapesaka DJ na moto nyonso? Est-ce que bolingo ezali santima oyo moto akoki koboya? Tonton Chapo d'amour nalingaki yo zonga nalingaki yo Laura Tandas Hélène Kalema Mami Ilela Ariette Kajima Pidi Kosi Méchant Chacho Mayase Patricia Boubou Bani Kaumba Yoyebi Chéri Diawa Gaspard Love Marilyn Kankonde Fils Yeleza Odon Miguel Kans Kamali Papa na Mervedi Motema ya Chidete Luonda Ebo Maître Kasavubu Maître Kibisa Bogos Melvis na motema na ngai ozali zonga 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 Jean-Marie Matanda Kaleste Kalenda Junior Musuku olingo na mokei wapijongelanga wanga wa motema ata matata na makambo nyonso babungisaka wilikuza Mpala Koma Moskoma na butu kokanisa na noto selongi na yo Fanny Kiala Fondation Congolo chez Nzala Nzala les grands comédiens Big Lourd Flora Matanda Académie des Beaux-Arts Banaïna USK Bana Campus na Bana Musheto
Ce que mes yeux peuvent regarder et mes oreilles écouter n'est rien à comparer de ce que mon cœur peut éprouver. Zonga, Zonga. BTB, 27 Chilis Bambo, Bill Bash, Delors, Kadima. Esalaki baka kwise ya kibo mwasi matanda amigo lase mwasi nyonso alingaka balinga ye alikame mokoso jena mokudile mwasi nyonso alingaka babondela ye zonga nalingaki yo Donakuna McDonald zonga nalingaki yo Papi Chitenge Eric Ndami nayebi kinga moto nabandaki yo mona mulimbisanga place oyo oza nango na motema ekoka lisusu te na moto mosusu nalingaki yo Kevin Kayembe James zonga c'est toi mon désir plaisir Sandra Kapena Chilicia Kaneba Skola Mbanga Nathalie Kupa eske motema ezali eloko bapesaka na moto nyonso eske bolingo ezali santima oyo moto akoki koboya nalingaki yo zonga nalingaki yo Marius Munga Chespoul Boninga Étoile d'Iberger Raga FM Boyoka Chamberlain Lava dernier de descendant Peace and love Congo man Chixa Ane Dengindi Servo Motera Masulamo Lisa Piatalo Voici Mbouy, ingénieur. Peu importe mes caprices, mais je sais toujours quand même de t'exprimer mon amour avec toi. Par la confiance et regard, et par le silence qui traduit toute affection que je ressens pour toi. Francis Kankonde Nalingaki yo Daddy Kambala Tapis rouge Zonga c'est toi mon désir, plaisir. Moni Production, Chris Production, Joka Kabengele. Est-ce que motema DJ Frank, ezali eloko DJ Malik, bapesaka DJ na moto nyonso? Est-ce que bolingo ezali santima oyo moto akoki koboya Tonton Chapeau d'amour nalingaki yo zonga nalingaki yo Laura Tandas Hélène Kalema Mami Ilela Ariette Kajima Bidi Bosi Méchant Chacho Mayase Patricia Abou Bali Kauma Yoyebi Chéri Diawa Gaspard Love Marilyn Kankonde Isingeleza Odon Miguel Kanks Kamali Papa na Miakwedi Motema ya JDT Luonda Ebo Metra Kasavu
nanga yozali zonga 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 Jean-Marie Matanda Aleste Kalenda Junior Moussoufou Olimo nango kei wapijengelanga wanga wa motema ata matata na makambo nyonso babungisaka Wili kuza Mfala Koma Motema na butu kokanisa na noto selongi na yo Fanny Kiala Fondation Congolo Shenzala Nzala les grands comédiens Big Loura Flora Matanda Académie des Beaux-Arts Banaïna USK Bana Campus na Bana Musheto